Kalisus Maramba danger de ce bota TV3. Bana poto, bana partout, bana monde entier. Balobi site ya munene. BTV3. Babi landa mambo bien na kata BTV3 on se retrouver. Bonjour camarades. Olobiango logola prophète Nazareki candidat député provincial de la circonscription de Makala. Et c'était le député le plus élu de Makala. Que Oyo y a SID, il y a parti à Martin Fayulu. Merci, vraiment, c'est simple. Nebalbaka, Moïba Zoba, Agoya, Aïbi, mais très étiqualé. Ça veut dire que le président le plus élu, moi, Namboka, Martin Fayulu, a bimi na 62%. Nakansi, pour un député, Tamoko, awa na province ville de Kinshasa, pratiquement c'est impossible. Le gars a jeu bien monté, préparé. Ils allaient que la coalition, il y a Kabila, na Fati, pour Bayeba, Kobimsa, député de mon côté. Pour ce soit député à Bimaki, et pas Martin Fayulu, il est compliqué, exercice à Bamba Salaki. Pour voir comment, moi, l'amboka Martin Fayulu, le plus idéal est à Bimite, député à Bimindengin. Et on compliqué, quelqu'un à Bango. Il y a un peu Basaï Bakché au top du matin. Bien sûr, Nenga Bato Basali Koloba, que j'ai outil à Genève. Bon, na se présenté dans Combo Nanga Zali, monsieur l'honorable Diengo Moïse Alberto XVI. Papa Sango. Nansi, le long on a quoi le banayo, likamboke, ndeko, keneba la mwasi wana. Mais la komi la butu, eli manzamba pegisinga. Abikaye sa mutwana abalate. Et ça m'appelle la David en un tonga temple. Na Genève, ça qui likambo, so ba yokanaki, ba kende, ba pona, mutumoko. Mais t'as côté bango mi 4. Mutusa ça été basé bango 4. Et pas Molimo Nzambe tout ça. So ata le bain na moninga na photo. Molimo Nzambe le contenu le bike yangote musus. On ça libre ya kopona oyo lingi. Oh surtout spécial pousser opona. Ben je tricage ça a été. Corruption ça a été à Genève. Bon, tout le monde ndenge pouvoir après l'élection ndenge publication salami. Tout le monde ndenge ndeko na biso nanga après si publication en bloc. Mais pendant que tu es dit que ça m'a kabongoté, te moni lelo ndeko na biso a du pouvoir. Est-ce que bilanaye par rapport au ndenga bandit lelo bileza ndenge nini? Ah bon, na koki ko sala vraiment contre totalement. Elo malam fondi mango. Mais nasi mwana mboka Félix to ça bana tata moko. Ba mama différente. Biso ba Eli il y a Martin Fayulu. Tozi non c'est à refingater. Fati asande wana biso. Mais na koyebiso c'est simple et ça dit que eloko nyoso yaka na moyibi na tricherie na corruption et ko compliqué ta yomoko. Soki tozota la ndengo lo bila na rasi atato sananu 5 ans na musika. Na moment to soba peut-être ça on a jata ba 40% pour sepela. Mais à ça, on attend à 0,5. Pour moins 1%. Pour Aza égorgé. Et pas diable à Tchala Moukongonae. Donc, pratiquement, ça passe pour
akoka ko évoluer. Bon, le lot sera lobby que allons la diable on a pembeli na ye bino ba sangana na ye. Vraiment toyeba ke nulle part na monde opposant à Zangaka. Et pas union sur opposant Senga Sala. Et puis l'autre zo kana te na bandi on a pesa IDPS to zo kana mawa. Bana ke mwana mboka Martin Fayulu akosunga paso sunga Félix oyo mbaye mbamso linga lala pression Martin Fayulu sala akos la muka. Comme la muka mingi ba ba te utina yemoko. La muka utina yemoko. Donc ça veut dire que to salate. Na tango yemoko fachi yemo fachi nda pesi komba la muka. Mais alala ki ponge ba bébé ayemo ayeko la muka alani susu. Po koke collaborer na Kabila za olala. Ko lala pensa li ponge liwa. Donc to collaborer te na moto sana bosoto na maboko bongo to collaborer to collaborer ndeni. Soki abimi na kati ya likambo wango ndengo yo lobi wana abia likambo wana to kibedike to zonga na vérité des urnes et là on na moyibi on na tricherie on na corruption les gars mokete aussi baté biso to za ba député oyo to za plus éli mais moto ba tena le place nanga alenga ba voter alors comment on collaborer na mutu ndengo na wasa mutu lokuta azo collaborer na bandoki on dit que mokonza mboka pe atamboli trop alobi pe belé. Tozo banga et comme le rôle de François Hollande. Pour François Hollande, on peut dire que le mais réalisation mouké. Sikoyo, tout le monde a lobby que bande économiste va s'en capable indien que va appliquer SMIC. Mais jusqu'à présent, bande économiste indien peut pas boyer. Tout le monde peut réaction au gouvernement. Tout le monde dit élection au gouverneur, il y a des députés pour l'Assemblée nationale et ça le rôle là nommé pour candidat moko na tête il y a élection. Koto yo kabundu vice azaye moko koto est-ce que eloko moko zana kati wana te papa en tout cas vraiment quelque chose très pertinente na sebe na mingi pona ko lakisa ke eloko bani na muyibi eloko bani na tricherie eloko bani na corruption suko na weza kama malamu te po soki moko azai corrompu ba sali ba tricage na bango abi ma président bongo ba député oyo ba yoko bima ya IDPS ba sala mabumuté lokola yefachi basala posa pe reliete soki ba corrompagi bango pe basala posa pe balia pe bakoma lokola ye yango na eloko malonga ezate eloko malonga ezate donc yango na omonike suka na moto zo senga na mwana mboka zo courage il s'agit de démissionner pour ça ko travailler malamu te ba institution nyonso ndenge oludo ba wana oludo tuna kitoko na ba institution nyonso bato bimi kaka bato ya FCC bongo FCC kanyi maka solo nyonso lelo bazo lembisile makambo po toko menati asuka ti gouvernement salama mais suko nango e za catastrophe e za malonga te mot de la fin nangai na zi bana mboka oyo bazo yoka pe bazo landa bilili na zi to bake e uti na Egypte boyoki eleki e na Soudan Côte d'Ivoire bongo na bongo e za pe impossible était pour yango ko samape na awa na RDC le grand pays donc les kaka na François bakandida unique bazosalama awa na kati na mboka na yo kala note lumonaka vote ezalaka 3 personnes 4 personnes et lelo vote komi moko oyo candidat unique na sankuru kuna ndenge moko na maindo pe kuna ekomi pe candidat kaka moko awa pe na assemblée candidat kaka moko bon na yebite et que président est-ce que soki compte alors biso toye kati na esika oyo koyoka président Eli Fayulu ndenge basolo na balinga na ye kuna na poto na mikili ya poto biso pete oyoka parce que oyo ezosama na mboko bapromese nyonso azopesa biso eza réalisé te toyebi te aza bloqué place Tshisekedi aza bloqué place alors place oyo aza bloqué biso bapopulation biso bapeuple te tokodebloke bisika aza bloqué ayeba kokanisa pouvoir oyo ya Algérie na Algérie kuna baoyo bazwi bokonzi babengani président mais oyo ya ye nsima baboyi batravaille na président na gouvernement oyo ya kala puisque baza te asie
Alors na mboka oyo Congo bato mayele baza ebele oyo mpe bakoti kotravaye na bisika tomona kaka bilongi moko eza vraiment tobaye bilongi wana bilongi yango tochasaki tobanda osala élection badepute tokotuna yo oza wapi soki babanda obomba baidentité na bango banaki kolinga tokokisa baidentité na bango puiske bayebaki ke baza oyo todisqualifie bango mais lelo baya komema babebe basese alors tobaye yango toyeka oza na loba koloba micro yango wana loba papa nasepeli mpona revenema politique ya namuka oyo basali na vendredi e samedi mpona kopona Moïse Katumbi balobi mingi balobi ebele voilà Moïse azozonga na cash Moïse azokoromboye boye na boye mais Moïse azalaki condamné na injustice ya Kabila na recommandement avec un revolver mwana mwasi barecommande ye mpona kosigner 3 ans ya Moïse mais lelo oyo Moïse soki azongi na pays tozala na esengo etake un leader politique ya lamuka tokozala na esengo makasi lelo mpe nazosepela mana arrivé à M. Martin Faye, le président élu. Vous allez essayer vérité et bomba on a caté. Attends que bomba on a serre maille, la libanga, souka na moyo. Et là qu'on va cacher bazo kosala. Mais chez Oyo nati. Ya INC la mère. La salaki directeur ya propagande ya Kabila a conduire Kabila ti era monique non na ta oyo pour to convaincre Kabila opposition faut que solo là yo zonga na opposition ngana tikala et c'est que oyo nani monsieur Kamera tino sala abimi aye na papa Etienne Tshisekedi akokaki yeke azalaki vigilant parce que ye azalaki réunion basali lelo lobi kuna koyoka FCC la mère mende asomisi déjà nani abana kotrahir batraître tozali na posa babima bake jusque là tozala posa batraître nyonso tu ya opposition parmi les 6 wana soki traître azali azonga na majorité jour peuple erotelema c'est nous les peuples pouvoir eza mpona biso na peuple eza mpona bango ye aposani nyonso tu oyo FCC asala parce que balobaka avant kotonga eloko ya malamu oprépare avenir yala na oyo eleki yo na sika tozalaki très étouffé condamné baviolence partout bacrime de guerre bavirus ebola oyo eyebanaki te tomonaki toujours bata FCC bazosala bacrime même na IDPS badétruire IDPS bapandi IDPS mais lelo bata IDPS bakosani nyana wana nyonso aye kosangana na bata FCC baoublie passé et même bato yango bazotia na devant olobi ke non na kochange bango mentalité comme epesi biso mpasi biso population biso nde toza bakombata te biso nde population bapeuple tosalaka jour papa oza na liloba koloba tozoyoka yo liloba na ngai eza boye premièrement remercier président na ngai Martin Fayulu aza koresiste jusqu'à présent et pour na ngai nayebi ke azali opposant crédible oyo amérité acte d'opposition mais naosenga na bana mboka Congo nyonso azomona makambo ezoleka Tshisekedi Félix a négocié les pouvoirs jusqu'au moment tozoloba makambo te ezomarché mais point de vue politique na makambo ezoleka na RDC na kosenga na peuple congolais ezosenga soulèvement mpona mboka oyo nyonso ezoleka soki tose souleve
te eza 2 jours te Tshisekedi na alliance ya FTC bakopakatanele bango oyo nyonso tosala esalango eza baccessoire soulèvement na biso tata bandeko esalaki na Soudan awa soki esalami tokozwa reside ya pouvoir oyo ya Martin Fayulu po Martin Fayulu areside pouvoir eza biso nde peuple totelema une fois totala teki olobi mwana nga olia nini soki nakei wana olia nani tolongola baloko wana totelema une fois na mboka na biso torefendre. Merci papa. Merci. Bonjour papa journaliste. Il obezanga raté. Nalingi naloba boye. Bomondi lindalala oyo. Ezali symbole ya victoire. Ezali symbole ya esengo. Donc toye ebele pona koyamba Martin Fayulu. Pona kotalisa na batu ya cash na FCC. Mboko ezali ya biso. Biso peuple tozali na sima ya Martin Fayulu. Pe tokozwa bokonzi oyo. salaire ekomata policier mpe ntango akaki promesse ke makambo ekosalama malamu mpe tozomona le gouvernement selo nyonso kosana mwa liloba koloba moto asinaki baccord blocage ekozala te ndenge nini il faut azwa injonction epai ya motu oyo apesaki ye pouvoir yango wana mwana mboka Martin Fayulu alobaki le pouvoir se mérite, le pouvoir se gagne. On ne négocie pas pour obtenir le pouvoir, pour conquérir le pouvoir. Le pouvoir se gagne, le pouvoir se mérite. Yango wana somo ya gouvernement ezokumela esengela injonction epai ya Kabila pese Albert Yuma. Albert Yuma promise Kamini kuna baete bayamerke baboyi Albert Yuma lelo alongoli Albert Yuma apesi ye lisusu moto mosusu moto amérité pouvoir. Est-ce que esengela azwa d'injonction? bon moni ke ndeko na biso Vital Kamerhe oyo baza kobenga ye coach mema Kabila na pouvoir amemi Félix auti kodémissionne kala mingi te eske poste wana soki mpe bapesi yango c'est normal parce que ya ndima ekozala père spirituel na bango na kinga kati na désert place oyo bakor esalemaki c'est normal so bapesi ye c'est normal aza mutu na bango ya bandakala. Francis Kalomba aloba yango alobi ke Vital Kamerhe ozali komona azali moto na biso ya bandakala aloba yango ezali likambo kokamwa te soki lelo comme premier ministre mais eloko nga na koyebisa peuple congolais bango ndenge baza wana bakosala eloko moko te biso lamuka tokosala effort mpona korécupere pouvoir na biso po peuple nde apesaka pouvoir peuple wana aza na nsima Martin Fayulu mpona korécupere pouvoir na ye yango oyo peuple azopesa tomoni ke bandeko mosusu te tozotambola balobi ke ntina kovote eza lisusu te mpo peuple azozwa oyo vérité des urnes mwana mboka Martin Fayulu aza kocontinue yango raison pour laquelle toza awa mpona kosoutenir ye vérité des urnes eza kocontinue eloko batakashi bazobosana balobi mingi. Bonjour papa journaliste. Oui merci liloba ezali toza na esengo ya koyamba somi ya ekolo ya Congo Martin Fayulu Madidi oyo azali président eli azalaki na mboka ya bapaya lelo azozonga na mboka bakoko na ye yango moni etuluku ya bato ebele boye baye mpona koyamba nsomi ya mboka. plateforme wana balobi ke après 3 mois on t'a redirigé les hommes Martin Fayulu après tout le monde te eza ide ya malamu parce que moto tu aza na kati wana aza utile mpona koboya moto ya mabe ezala te ke bapuye kaka moninga moko baninga mosusu bafanda tolingi makambo wana te loka basali bongo eza ide ya malamu babandi na Moïse Katumbi namoni bolandaki badéclaration ya Moïse bato bakanisaki ke akoya kosala na gouvernement ya Monsieur Kabila na Tshisekedi gouvernement oyo bazonyokola bakongolais bazwi Congo en otage azwi Congo en otage akanisi ke Congo eza mboka ya papa na ye na mama na ye biso toza ba étranger mais toyebi ke mboko eza nde ya biso bango baza moke biso tokokimisa bango ya mboko Félix
redéboulonner le système. Mais pendant que a redéboulonner le système, mais à cette coalition, n'a même pas tout en est-ce qu'elle a réussir. Mais papa journaliste, yo moko zomo la makambo zo passé. Même il est papa qui sait que du nenga là na mabele, azo regretter le comportement à moi na Félix Tshisekedi. Papa qui sait que dans la qui envie, à ça qui alliance là monsieur Kabila te. Ako boulonner le koni. Aye ko ça l'alliance la Kabila. Kabila motabomi bato na base ya IDPS. Akumba bango na chaise ya IDPS. Akunda bato na maluko envie. Ye qui sait que da bumi ya moté. Ye qui sait que da lobanya ko benga monsieur Kabila président. Mais les autres reconnaître Kabila lokola papa na ya molimo ya politique quel est ridicule na politique ya papa qui sait que démocratie bango bazolo bake babundeli Congo eza wap bon balobaki les sous que bazu pouvoir pacifiquement ok kolanda mo pacifiquement lexique makile tangaki te calme mobutu Kabila c'est des pouvoirs mais pendant que tout le monde va aussi va te belé va koufi est-ce que pouvoir wana est personne pacifiquement ou bien est personne qui sous pression. Alingina répondre loko moko soki totala na ndeko Tshisekedi Russie akufa pour intérêt ya politique ya Congo lelo monsieur Félix azali reconnaissant la carte ya famille ya Russie et c'est un moisi pouvoir a remercier même une famille ya Russie qui a bien ngata leki na ya Russie bien moisi ya Russie apesa bango ta poste moko po et soulager bango avant entrer na makambo yoso alobi bakufa na politique baleki Russie na nini soki Russie akufi a remercier loko moko te. Bon mutu ne dali susu to monaki ke tango azu pouvoir alobi ke ba ndeko na so basala capable indien ba appliquer SMIC et puis soda na mois avril a reçoit 400 000. Est-ce que nyoso wana et salami est-ce que salami et là comment que salami te na lingina moni soki ba soda ba ko sara bango te et puis tozo kembe ikolo zo pusana soda ba ko saka ite salaga oya prometaki bango bana za sileo ke mes journalistes Congo toza na Congo toza ba Rwanda te Tshisekedi la pouvoir na yé depuis à ce pouvoir alobi malobe belé mais loko moko asaleli ezate c'est que a reçu ka la François Hollande pour François Hollande pendant que le ba belé mais ado réaliser en côté oui tout justement on moko lobi akei awa lobi akei awa lobi depuis quand Kabila zalaki dictateur qui se quede à ce pouvoir et opposant au moins il est passé dans l'Assemblée nationale. Un candidat unique depuis quand vous êtes salama opposition va dans la Canada il y a deux postes de la carte assemblée on peut opposition poste de moko il y a le président a outil dans l'opposition et là on y a lobby bon là on est passé ça ma bé et là on y a une décision alors bien là comment côté parce que nous avons conseillé ça Kabila nous avons recommandation à Kabila de monter comme ça biso vous assure. Bonjour, papa journaliste. Naza moi le bagoloba. Ngai komi na koko songanzira nzama bakoko na bana komi na Kisenzo. Polo ya mabafa yule la liberté mboka na biso Congo. Baza ko sangana ba panda so ba panda ba kosi. Sans jour de monongo ka aussi la matiti na ba matembe na ba ndumbe ka ko nango. Eloko sala mina sans jour de sana ngote. Eza négatif. Eloko mona sa me te babili mandelo na tolite. Bon, pour le salaire bateau, déjà budget de voter comme une katikati. Bon, quand tu as budget en 2020, on a voté déjà, c'est quand même minute budget de voter où tu as pour déjà budget c'est comme une katikati. Bien, bateau, il y a un budget, mais c'est validé déjà. Il y a pas de salaire dans ce endroit. Il y a pas de yiba, yiba. Pour la basada mboka wala mwe image wana. Salaire mboka wana pesa wana changement.
wana sentiment mutu akomasa basalere wana na minute oyo mboka eza kokufa somoni mboka eza na bafule ebele mboka eza koloka ata gouverneur asika ngo aye eloko moko esalelisa nango te balobi kamioko yango ka basanje chauffeur kamioko yango wana ka basanje ka chauffeur naza loba koloba nalobi boye naza na posa nde tokosenga na bakonzi ya mboka baprofete bako mingi na kati ya vile ya kisasa tosengi na bakonzi ya mboka bakanga so baprofete wana batia bango na batone tobwaka bango na bichi oyo kobima na tone aza profete mpo tomoni bambure bapopulation kaka baprofete na bapasteri yango tokosenga na bakonzi ya mboka oyo mona aza na temi na nga alosa yanga deba nasengi deba na baprofete na bapasteri mpo nazalaka siri na biloko na nga nazalaka siri na biloko na nga otama contre mire bapase baza basikolo baza bamiyibi baza esikoke bandimi na bango nzambe naza lokuta nzambe asolela mpa na biso ngai kokosonga nzela nasambelaka nzambe apungu tolendo tosenga ya mabonza te soki na mabonza nosomba libata na soso bokola nzambe aza pauvre te yango tokoloba boye verse moko eza na bible elobi boye tobomaka pasteur oyebi yango verse moko eza na bible po tobomaka pasteur eza na Deutéronome chapitre 13 verset 10 balobi so mutu amemiloko nzambe oyo alokuta oyo bakokona basambela te bible elobi kobombe tolelemaka tozo mabanga beta ye yo tokomi na ngongo po tobomaka pasteur po batokosa bato mingi tokoloba boye bato bamvamisi bapase eza basi baza babolele mokokolanga moningi na mobali opesa eloko te nzambe alobi sambela sala awa nakomokoma kaka 6 heures kosambela 12 heures kosambela 18 heures kosambela okolona matembele mokolo nini neti nga nzambe asala bilanga nanga matembele ezali nalona bandunda na bokola na basoso na ngai merci nasengi nde deba na bapaster nakopesa numero na ngai 085 99 72 89 oyo amona akoki kosala nga deba na numero noka wana opesa numero na yo nasengi deba na bapaster bapesi de nasengi deba na bapaster kombo na nga koko songa nzela nzambe bakoko 081 5 99 72 89 nakosenga deba na bapaster na baprofete alukuta oyo mona mikoki aluka ngai tokosala ne émission na plateau oyo kokoya koya ngai nakosalaka bapaster ato ozali bonjour papa événement lelo eza esengo mingi tosepeli makasi ya ndenge biso peuple congolais tokomi kose prendre en charge toorganiser élection mpe mwana mboka aganye tosepeli makasi na musala ya seni tosepeli makasi mpe toza na esengo makasi mpona mokonzi ya biso ya sika aye Félix Antoine Tshilombo en tout cas toza na esengo makasi en tout cas ezalaki un peu compliqué tant que résultat bimaki nano te tozalaki ka tantôt plus tôt tokasi ke bakosalaka nde basalaka mais toye komona ke mutu pere moko abongolaka motema tosepeli makasi surprise munene seni asali musala makitoko yango wana tokoswete mpe na Corneille Nanga tokoyebisa yo boye tokozala na yo kaka tosepeli na musala na yo za musala nzambe ya solo mpe olobi verité ya sika lisusu makambo ya danger lisusu ebotami BTV 3 bana poto bana partout bana monde entier balobi site ya monene BTV 3 babi landa makambo ya bien na kati ya BTV 3 okose retrouver